Capage TV. Capage TV. Yango moninga porte-parole. Koya noto ya ko répondre nga tika patron. Pour ba patron na bino nde ba collègue nanga. Ah, soko zui detol na yo, oche obakisi ambi, olobi na ya na ba français no mabe ya salité, na ya ko finga paka. Mais ozo finga nga na patron na yo ensemble. Mais tant ozo manquer collègue ya patron na yo respect, ozo manquer nani. Na ba c'est Léo bozo répondre nga c'est Léo comme no porte-parole ya Ferré zalakate. Oza frère. Yoka. Oza frère kolinga tozaka tout le temps lapidé. Dibanga musu bako bambo kota mutu et okufi pe pona mutu. Ferré ye moko zana batu ne ba lobelake. Donc appuyer bien. Mais yo yebite ke Ferré na c'est Léo de babebana. Eza non babebana pe na ndenge ya mabe. Bafingani babebani pe Ferré c'est un rancunier. Orchestre jet set eza oyo ba petit na biso ba Nicodème ba kitaka. Il fallait protéger bango pour abimisa qui énergie moko supérieure à façonner bateau. Orchestre né de kaki même il y a confrère na biso na mosusu master na biso. Pour nanine pour ye soko zotanga ba artiste et pas faire autant bateau pe na bilongi o maîtriser bango. Mais pas l'autre là tous autant mais on dirait ba papa on dirait ba baza ba étudiant on dirait ba na habité ba former la bango. Ozomo na kaka oyo baza ba professeur auto ba citoyen ya primaire na abina ba coiffe ba penki banda faire banda ko annoncer o boye boye na na pesa date te po pia date eza ponanga ton na bika ka cheville alongwa na course et motiver bango baye basali pe fort bazwa date ba pesa malgré date ngo bache na mute mezaka date on dirait ya tindika chakar biso batu to inga to publier date bato liboso fuite bimi batindi Zakari a publié on a fuite moi bimi ka pas la bino mais fuite bimi ka kazi ekeli banda ti biso to solo la bango ba bimisi mais baye baka toro eza kombakage baka nsa biso to za balembele tendeti mutu wana biso meki coup de tête plongeon tokoya mais azoya kobeta TV paka bengaki Ferré oui na ngaki na tester soki si réellement nde balobaka baza na mbongo na lakisi lupango moko na oteka na ipene na moni akoki nete eza faire à mbongo eza cop mais na tinde de photo regardez cette parcelle je suis en train de vendre ça Natina di PSC Léo. Paka katelanga ndambu 32 000 mais ti lelo ata prise de contact kaka banana oka 32 000 wana. L'écran prophétique. L'écran prophétique à wapi? Amona. Ah, botika ba comédie ko. Akomona est-ce que pour nani na mona ka te ka kokoma na ba tampon? Pour se prévenir. Pour nani n'était à mon akate que na fiti na écran prophétique n'est que moi Denis si je serais sacrifié par des tampons comme un crocodile un jour pour Amétika spirituel détenu makamba spirituel et banagata spirituel eza vaste moule betaki partout biso to protéger inde moula ekomate wapi oh mais yo mo yebi pe ke komaki te na stade kokomate betisano partout ebuka banzela mais événement kobeba te bato bakoya batali ndule tina suka ndule sili to prometaki bango bokopola moke po etikala bino elembo yango moni bapolaki moke na suka ozongi nani conseiller nanga nazalaka mpaka nazogere technique na makambutu oyo yebezaka spirituel yango nde mboka na biso ya pakatika spirituel yango eza wana ezaka ke wata mutema malamu azongisi Charlie ngai yo tuninga ozogere nini nazongisi réponse nanga makambo ya wata za mutema malamu wana makambo mosusu
réponse on a pesi nazo sont par rapport à ma question tembe ezika ezika te lokola tembe kufika kate urgence to chango ba pomade ba nini tie ko bike ko continue ko zala kaka tembe mabende bobo matembe tembe ate bukani stade meli tembe stade ko mela tembe batu bayembi bache micro batu babini c'est tondi sila ki bato la team sava tala mais la team sava ko sava la team ko saka na nango te wana kutu mota ma foi la bien paratika muta pamba siko yango na ebisaki yo betapa ba miel ezaki lokola tombo to lela paka katafali kaka nezangi pour cérémonie salama soko sali appel nanga il faut yebaka ozobenga ouragan pembeni na yo il faut se préparer ngandeni tango ozosala appel kokanisa te ozobenga motu moko ya moke entake paka aya kotia opoa mpo nga nayaki na solution tokozonga te mais yo loko olingi ezonga mwa nsima yango tokozonga miel ya frère nanga atalaki kaza faible nani akoko booste nga atali na 4 coin paka ntango aye tofandi na tablette baorientation na piste ya je ndenge ezalaka na pesi ye carré namoni ke démarrage ya car yango eza mwa kilo na longwe na volet na ye na volet na nga koloba ke bosali mpiaka eza nde bato babandaki kobanga ke tobotola bango gloire te etindikami ebouge ekomi matonge tomona lokola bouchon eleki te niveau bato bayaki wana niveau bato bayaki wana bakoka otoka yango tokoma nango te pa ntione mais lokola ntione ayaki te moye tomema ye ti kuna eza te via benga bite botika ngo nanu kaka botika ngo nanu kaka botika ngo kaka na stati ya victoire yango monaki ntango master azobeta tindi bato alobi bokende nzoka master place afandaki ntango la poule ga obeta journée wana mobimba azalaki na direct akoti direct na ya bato ne baza kaka aux environs ya Kasavubu po matonge Kasavubu bazo baluka adepensaki makasi mutu na biso abetaki liboso po gloire ezalaki wana otalaka soki la poule ga beti sheu mbala moko makambutu oyo yalobaka na makambutu babanda okanisa tosali nini tozwi ye trophée yango moni bakaka ebetaki mbula ezalaki prévu ebeta ti na stade yo komonaka na ID3 edindi mbula esuki ti triomphal mbula ekomi te mbula ezobanga ekokota wapi nazalaka sacrifie mpaka ayebikaka échec ya wata kapasha lia trike yo tricage na vitesse sikoyo lokola makambo eleka nango biso tu toza wana mpe eza pale na yo lokola oza likolo moko libanda ifo yo mpo ozonga mobimba oprofite na fruit na yo kasi yango nalobi likolo mo eza te likolo mosusu ezotambola ezokendekende na bandako ebele me moko eza na la te. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bebe ya kopakola yango oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso toba biso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misala donc zéro kento
omona ke batashe moko esali ngai ya mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommandé bino ba gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te oka botela Rit Beauté ana ba produit malamu pona kosola bino oyo zona pona ba kento surtout nazo meta c'est botala arama bomoni déjà ba kento ezate ba noir ezate misat na ya kosola likolo na tingani kana Rit Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Papa, aurait des yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko Telezawad. Mbote na biso? Mbote? Mama Kapash. Yopo zawa. Ah na wagadezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux zawa makasi hein. Ezape na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na retour. Kapash Télévision, merci de m'avoir en tout cas, merci
bolingaka biso mingi toza na bino elongo tobandi 2023 balobi bato nyonso tozali na bango minemi na 2023 tokoti na bango tosolisi bango ya liboso Charline Mpaka Lingomba ye bao nyonso bayebi ke tokendaki mpena oye toye na ya Mpaka ezalaki bongo ya Mpaka boni bonne année hein? Merci pareillement bonne année na batutu balingaka Lingomba Mpaka ancêtre vivant na batutu balingaka supérieur maître la pulga moto na tsembe bambote na bino tout place bozali batutu balingaka la bonne musique na balandi tu ya Kapash TV bozala humble mituna ya ye ba réponse ya na pesi Dr Mbote à partir de l'Afrique du Sud na pesi vraiment Bambote na Rombox, l'homme qui détient le pouvoir, Motombongo, millionnaire, Yannick Ekinia, Bambote nous place aux Ali, Babonane na Fondation Mouchi, wa dollar, Mohamed Moleka, Bambote na place aux Ali, Bambote Ebele na les guerriers, dos Santos, Bambote na place aux Ali, Paolo dos Santos, Bambote na yo, Bambote Ebele na Timambote, Harmonia Ngenzi, famille Kinkane, famille Ngenzi, Bambote Nabino, Bambote Belé, le patron de l'administration, Roubesh Roubenga, Gege Mote Pela, Bambote la team Mobimba. Bon. Procédure Ezaini. Bon, procédure Eza. Kolegara Nanzela ou Esengeli Oleka. Nanzela ni. So Olegi Nanzela bien. Pour Babazo qui sera ta conseiller. So Oleki Nanzela il y a bien Magamote Oleka bien. Nzela bien nga fona e banzela bien. Nzela bien oyo fosiko kendo kota omeka kotala Robert Chienda na base administration. Pour nyonso za gérer na administration. Ya onsko paka tour osko zongi nani conseiller. Nanga nazalaka mpaka nazo gérer nazo gérer technique na makambutu oyo yebezaka spirituel yango nde mboka na biso ya pakatika spirituel ni yango eza wana ezaka ke wata mutema malamu azongisi Charline Mpaka ngai yo tuninga ozo gérer nini nazongisi réponse nanga makambo ya wata za mutema malamu wana makambo mosusu réponse nga na pesi nazozongisa par rapport à ba question na ke nga nazaka o nazo gérer technique na spirituel esili ta réponse spirituel detini makambo spirituel ebanaka te spirituel eza vaste mbula ebetaki partout biso toprotégeaki nde mbula ekoma te wapi mais yo mo yebi pe ke komaki te na stade kokoma te betisano partout ebuka banzela mais événement kobeba te bato bakoya batali ndule ntina suka ndule esili toprometaki bango bokopola moke po etikala bino elembo yango moni bapolaki moke na suka Mpaka Lingomba avant tokende na mambo ya sérieux etali la team Wata tomonaki posala etour epa miel ozana mpona kodétruire baorchestre toza mpona construire omoni Lingomba Mpaka aza na pouvoir ancestral ça veut dire quoi soki osali appel nanga il faut yebaka ozobenga ouragan pembeni na yo il faut se préparer ngandeni ntango ozosala appel kokanisa te ozobenga motu moko ya moke entake Mpaka aya kotya opoi mpo nga nayaki na solution tokozonga te mais yo loko olingi ezonga mwa nsima yango tokozonga miel ya frère nanga atalaki aza faible nani akoko booste nga atali na 4 coin Mpaka ntango aye tofandi na tablette baorientation na piste ya je ndenge ezalaka na pesi ye carré namoni ke démarrage ya kar yango eza mwa kilo na longwe na volet na ye na volet na nga na bite il faut na meme na vitesse oyo nasalisa ata badepense moko ya croisière ça veut dire na ye na financement tokutani na ye na place moko boye mpo azala mwa pepele mpo soki naobi ye moko adepense tokoumela yango moni nayaki na stratégie na nga olie ya bimisala nga nazwi bamusicien mbongo na stratégie tobimisi balipasa na créer je
na memi na côté moko boy na booster pour amata pour disque déjà bimaki ezwaki ascenseur te il faut ba voyage pour pesa sango. OK. yango mo na booster qui pesa ki moi sango mais tellement mutu oyo soka zozwa azobanga ko libérer avancement ezalaka te na première voyage apamba tokotisi mokie par rapport à partenariat na moni que j'ai commis obi kolinga tozala na patron azo avie na ketch na ye kuna ezali bon kuna ezali ezaka polongo etondeli teza mpona longo ete yo nde babando yoko mpe esu te yo ozoloba bongo mpo yo olie oya tosolola nanga balessentiel ya temps oyo naza na place oyo naza kasi ntango na okoma rekile na komoloba makambo ya solo yo komoloba kete te eza basubasima omoni yo tobenga nini subasima namoni mpe nazalaki awa bando bandaki mo wana subasima nazomona subasima ngo toya na banini oyo nazoyebi so omoni il faut siko boyaka na batelevizio soki nalobi boye invité ta leader yango oinvite nga mpe na secret yokanga kasi oinvite nga mpe na secret nabimi tobeta na mbunzu otala ke nani aza mpo biso tu tozala na besoin réputation mo meilleure te yo za besoin nango te nazalaka nango te nazalaka nango yango moni soki moto alingi abomanga nayaka ntango nakoya nakolongola na baracine nga nayaka te mpo natika obota lisusu te pivotante baracine wana nakopivote nakotika kote wana na forma moko yo moko oyoka pasi ke ndenge nini nayaki na dega awa omoni yo ozolobaka miele nazokosele miele mpa yaki awa azoluka subasima ndenge ozoloba wana subasima ke opaka wana omoni boye mais soki totie batémoin tozolinga te toya aza frère na biso toprotezaka valeur toyaka na bémission soki opesi omoni moto aokima kolinga tokundola ntango kokundola yo olinga mpe tokoyebi bien nga alingaka te tokundola mais siko awa tomoni yo na la team elo oni esalaki ke ozonga vraiment vrai mais yo moko omoni oza motu toza biso tu bato toza na baesprit lobi nasololaki nao na telefone nayebi si omoni ndenge baconstruire moto étape ya motu tu nzambe bato batanga yango te ezalaka na livrement oyo ya motema batiaka motema batie motema wana batie banyama nini ntango motema eza na protection ya nzambe te eza mpe na bonzambe te baesprit nini oyo abitaka kati ya motu ezalaka ça veut dire baréaction nyonso tu tomona yango normal te ezalaka na baesprit mpe okosalika mosusu mpo lobi eproduire yo bameilleur conseil mpo bakokonseille yo lere mosusu okoboya ntango okende obetani conséquence wana nde koyeba ndenge nini oproduire toza bato toza bahumain ntango ofandi yo mo otalika te eloko moko boye na reklamaki kuna nzoka te yo otyaka kombono te obima na baconseiller tika na nga moko natanga bato nga na otikelo te yo tangaka nga na trika ntango mpo ozongi na trika na nini omoni vie omone tozosala émission boye tozobimisa énergie moko boye toye mpe na bacontenu moko spirituel mpo na ngai na yo toyebi ke eloko wana ekokota bato batala mpe ekoti bato babandi otala esui tante bato mosusu balalaki bake misala baéchafo bayaka bazala soulage soki paka oloba baya koklike boye batala paka émission tobombi nani alongoli yango mpo mboka ezozela yango te oyedaki nga te tika émission soki oyedaki nga efale mpo oyambanga
Il fallait même pas so na bandika ko kotisa te. Oh, mais na kotisa te. O kotisa ki yango pesa ki solo. Na kotisa ki te bafungola na démission. Oh. Et pesi solo. Na eda yo pakadima. Te o edanga te. Ngaza na besoin o edenga te moto o edenga nzambe. Ingratitude te. Yo lokolo zalaki corrompu. Moi le chocho bimaki ngape na bi okolia mbongo wana na kimia te. Oh. Ozomela ngape na bi jamais moi na moi sur. Lokola a trahir. Narcotique te mbongo wana ti ake supermarché. Ti asomba crème asala boy, crème wana ko bime na zolo. Pourtant on ta la TV. Malgré na recevoir na chèque mais chèque eza ya pamba te. Na nga chèque te. Siko moni eza pe côté moko yo o décevoir nga na koki choc wana ya déception te na tête. Déception lo mabe o ki eza lo mabe. Oyebi total ka vie kaka na présenter na tamoko nga na zaki sacrifier pour na yo. Wana yebi. Tango nga pe ekomi yo za sacrifice ya musu ya bolingo ya musala. Ya bolingo wana ba publier kutu. Ba concert na mususu madame a publié azwa ba courage yango moni fitir ezaka na trouble. Ba masumu ko bando futa ngo tshoko kufa. Moni yango na lobaka ke bon. Na kabwana na yo mais lelo o toza nzambe atei biso na format mosusu toyeba ba limite nini tokoki kosuka na famille po ezaka soni osalelo moko boye ekomi boye. Bon, entre parenthèses, tout côté sur na mozindo, il y a émission pour émission comme qui nous dit. Et comment ça sacrifié par avec chèque à wata, capable d'aller triquer. Yo tricage. Na vitesse sikoyo. Donc voilà makambo eleka nango. Biso tout oza wana pesa palais na yo, donc oza likolo moko libanda il faut yo pozonga mobimba. Profiter na fruit na yo. Kasi on a lobi likolo mo eza. Bino mo za likolo tambola. Ezo kende na banda ko ebele. Mais moko eza na la team. Moko mususu ezo kokana ko zo place te ezo denda. Zongi sango kakeza nango stationné na la team pour makambutu. Tomé kolia gâteau ensemble sikoyo. Na pesi kisa champagne beauté en tout cas na pesi Charlie Rubenga beauté na pesi iso mobile ofesha. Na pesi ombote place aux alijika batu nyoso ba Olanda biso na pesi bango ba mbote ebele ya paka. Babi bosali Pierre Kana stade des martyrs. Ouais. Boko c'est la mboula boche sous date mususu donc obomi bomande bien ça non tenté okolo bani pona événement à stade des martyrs kota directement. Bon au monde pour événement tozo remercier nano ba tout ba soutenir biso ba o bazaki na biso et bandeliti sou quoi équipe mobimba ya coordination. Ba félicitations ba courage na bino tous ensemble ba mbote wana mingi ba courage wana tozo ya et passager o azalaki au four moulin air tout Robert Chakota biro boya tambola boye po makambo to ekende na bino pe batu boyaki na ba paquet ba rombox kini ya ba tête de tendai ba tout oyebi wataza mwana ya batu ba madame excellente ba movaro batu bayaki ya formato kochapwa na makambo wana ba félicitations na bino tout bon me ko lemba te ba spiritas po mikolo yo idéologie eza biso tout okoti na kati ya spiritas ba les amis de wata azindika na spiritas ba beret rouge biso tout ba spiritas toza na format na po toyeba kozala na souci moko communication ezala direct que mutu boaza na pasi au lieu loba na groupe boye tambola seul groupe communication donc na vitesse koloba ke bosali mpiaka ezande batu babandaki ko banga ke to botola bango gloire botindiki te etindikami babie bouger ta mutu e bouger komi matonge
tout le monde a le bouchon électrité. La zamba niveau batubaya ki wana niveau batubaya ki wana bakoko tokango toko manango te pantone mais lokola ntone ayaki te 12 moi to memaye ti kuneza te via benga bite botika ngona nukaka botika ngona nukaka botika ngoka na stati ya victoire totiki yango wana ndenge za boye sikoyo kilo to memaki wana totika ngona na victoire batutu babangaki po la poule gaza artiste oyo aza na ba palpitation te azala pe agité te aza pe complexé te yango monaki ntango master azobeta tindi bato alobi bokende nzoka master place afandaki ntango la poule ga obeta journée wana mobimba azalaki na direct akoti direct na ya bato ne bazaka aux environs ya Kasavubu pour matonge Kasavubu bazo baluka a dépensé makasi mutna biso abetaki liboso pour gloire ezalaki wana otala ke soki la poule ga beti cheu mbala moko makambutu o ya lobaka na makambutu babanda okanisa to sali nini to zuye trophée ya omoni bakake betaki mbule ezalaki prévu ebetati na stade yo komona kana ID3 edindi mbule suki ti triomphal mbule komite mbule zobanga ekokota wapi mbule zobeta ti na ponga bi na zigida mbula me na stade mbule eza te mbule empêché bato ya Gombe empêché bato ya Masina po mbula olinga te na ndenge Kinshasa na biso eza moto obatela mutuka ne lare ya pasi Kinshasa ekoma kotonda koleka fleuve nani asombi carne na pasi aya kosakrifie yango omoni bakomba deuxième komba eza mbila azobanga bato batonda cheu incident moko mortel eya mpo bakende lisusu kosamba te akoma orekile bato moto wana biyembe mbila azozongise tosali grand boulot ya kotambola kolandela mbila mais oyo mouvement tosali effort tosali bato bapesi biso bato sikoyo baza na kanda kolekeza bato bayaki te mbula empêchaki bango nde babengaki prêtre balobi jamais totali na tv tosololaki boye te totali na réseaux sociaux tosololaki boye te pesa date mosusu ntango biso topesa date fuite ebimi mbala moko bato tozalaki na bango na difleve yango moni mokonzi alobi azobala ye entourage il faut atala batete soki ozalaka de il faut atiko na makambo ya libanda makambo na ye ya secret bokoya esu te ya ndule bokotikala bozomela bozolia po biso bato toyingaki topiblie date bato ya liboso fuite ebimi batindi zakari apiblie wana fuite ebimika epa na bino mais fuite ebimika kasi eke libanda ti biso tosolola bango babimisi mais bayebaka toro eza kombakage bakanisa biso toza balembele te ndeti motu wana biso meki coup de tête plongeon tokoya mais biso bato tozolaka epeziki yo omoni tembe ezika te lokola tembe ekufi kaka te urgence tokotyango bapomade banini tie kobika ekokontinue kozala kaka tembe mabende boboma tembe te tembe ate ebukani stade ekokomela tembe bato bayembi batie micro bato babini se etondi se eto likolo eza ngambu moko kozalaka bajournaliste investigation ata bapesi yo invitation te somba biye tinda caméraman akotaki alakisa vide alakisa vide oyo ezalaki vide ezalaki kaka ngambo ya vita ngambo moko mpe naza wenge ngambo ya vita kaka te eza rankine te olie aboya rankine soki akotaki azwaki bilili abalade bato batala oyebi nga namoni ba stade tu na vi na nga
c'est la première promotion à Batou Babeta Stade. Nga, na Beti Stade réforme monétaire na Wenge Musique à Maison Mère. Réforme monétaire nouveau Zaïre na franc congolais. Ngai Wenge Musique à Maison Mère, tchala mwana na Empire Bakuba. Biso bato Beti, bato aliboso to fungo liango. Tango wera kemi ki lisolo la bien na Beti Stade. Yo ambia kat. Na Beti zate na eko tala te, na zo preste ngande na podium bato ne ba eko tala biso. Siko bafali bazaka wapi seri wana bato to balobaka bazaka wapi. Yango moninga porte parole. Koya noto ya ko répondre nga tika patron. Po ba patron na bino nde ba collègue nanga. Ah, soko zui detol na yo, oche obakisi ambi, olobi na yana ba français no mabe ya salité, na ko finga paka. Mais ozo finga nga na patron na yo ensemble. Mais tant ozo manquer collègue ya patron na yo respect, ozo manquer nani. Pakobeta pe mbunda te eloko te. Mais oyo nga na sabe fort na sala déjà et marka na beta. Ozoka na beta na bango mututa ko ya ko détester ngo. Na beta na tout le monde. Oji d'été na beta na yo biso tout ba travailleurs, nous sommes des collègues. Côté na rando kangela ancienneté. Et quand singam na recruter ba chela, na recruter ba ilusu machuda, na recruter ba shibida, na sali Tonia. Na za mutu muke kaka. Adolphe na poto, est-ce que Adolphe aza na lito ya ko recruter ba chanteur Adolphe? Biso bato to recruta. Ya ye kokutane orchestre to saleli. Banani so recruter. Ba betinga diabo na kokima na poto et pas Lacoste. Olongwe. Balongoli photo nanga nazwaki visa ba mema biblos. Yango moni biblos akenda na photo muto mabe vine na poto ezaka ka troublé azaka na saba immeuble ya Champs-Élysées wana ayengaka tino na zwa documenter. Ngana kaka besoin poto. Ne naza boye ba Adidas na lati. Eza na niveau ba leader. Oh eza tisiti Adidas ya pa. Oh kete. Yo na bakolosolo ano. Kete nyonso Adidas yo pe to troublé yo. Ozo comprendre te que eza nini. Yo zo mona mo pe ka bongo zo ba te que Adidas a sali boye de prix quand. Mais yango Adidas ngwala. Ni ba mwanza boye. Adidas. Ezanga te e mwanza te o kokate. Il faut des camarades ba milliardaires. Ba millionnaire. Oh ba ça la ba trompe. Adidas a tissio. Ata patron no kuto lingo kabelo te. Vomia kabelo ba detol hôtel. O yana ba polémique. Yo pour mon appel ba pesi. Mais exactement si on a obité, soko zana bato ba millionnaire, ba leki no ba millionnaire. Mais kasi 2010. Nan. Trésorier Muzala. Oh, na to coach Adidas obi paka tala prix. Si la ki bato la team ça va. Tala mais la team ça va ko. Ça va la team ko saka na nango te. Wana kutu mota ma frère la bien. Paratra muta pamba. Siko yango na bisaki yo. Beta pa ba miel ezaki lokola tombo. Tolela paka. Katafali kaka nezangi pour cérémonie sala. Yango ngola tabu tango to fandi boye ba mamba balimbisa ba paka ba mamba balimbisa botika to fandaka na to fanda na TV na to tala batu moko ba ko répondre nga na ba Céléo bozo répondre nga Céléo comme no porte-parole ya Ferré zalaka te oza frère yoka oza frère kolinga to zalaka tout le temps lapidé dibanga musuba ko bamboko ta mutu et okufi pe pona mutu Ferré ye moko zana batu ne ba lobelake donc appuyer bien mais yo yebite ke Ferré na Céléo de babebana eza non babebana pe na ndenge ya mabe bafingani babebani pe Ferré c'est un rancunier rancunier abombaka biloko tu yango moni orchestre ne kufa. Oh et bon Jet Set kufa kala orchestre Jet Set eza oyo ba petit na biso ba Nicodème ba kitaka il fallait protéger bango po abimisaki énergie moko supérieure
a façonné bateau. Orchestre n'est pas même il y a confrère Nabiso, Anamoso, Master Nabiso. Pour Nanine, pour y ce que autant d'artistes et pas faire autant de bateau, Nabilongi, on maîtriser Bango. Mais pas l'autre là, tout autant, mais on dirait papa, on dirait étudiant, on dirait forme la Bango. Aux hommes, on a gagné Oyo. Baza ba professeur, auto ba citoyen, il y a primaire, na abina ba coiffe ba pink. Mais et pas faire baza qui moi, so autant dit Nicodème, mon amna que au satiro et ça n'est pas ça pour. Ce qu'il faut avoir la maîtrise, il faut avoir un bateau ba banga côté. Faire bengana ba tout au ba no le vérité atika. Atika ba faible. Bato tout basa na ba faible ba ebi ferité ba fanda na été ndeko na biso Blaise Polo azaki joueur a ebita makambo musique te abanda ko ya ton biso to na ferré et aza en face poto banda ko pas ba Ismaël premier na masa na Medo Shaumba na Kanklo yero ko aza musulman aza pe camarade ya Ismaël c'est facile musulman entre musulmans ba dialogue bien nde place au mon affaire mais faire mutunanga pour tozo beta na wenge ayaka bandal côté na biso aza bureau na ye o ne ba benga bureau Medo Shaumba master nanga elienga c'est que tous ensemble na ba 97 tango ba wenge maison mère salami ngane mtu 0 heure yo mo hando bebsama 1 heure donc tozo nga biso nde to ketika faire na bungu chez na palais ngai Medo Ismaël toche na kati po yaza déjà moi image to ke tike na palais eta ke chief nanu na mouvement donc to ozonga za pe produit aza déjà image biso to beta to yebani net ferete bino boyebani na ba communal na mo ba quartier mais faire déjà il faut beau protéger mais série wana batu bazala kate soki to lobela likambo affaire baya na on a TVT po banda faire banda ko annoncer oh boye boye na na pesa date te po pia date eza ponanga ton na bika ka cheville alongo na course et motiver bango baye basali pe effort bazwa date ba pesa malgré date ngo bache na moté mezaka date on dirait atindika chakar tozo yeba te est-ce que bakoya mobimba te baoya mbala moko bakomi kaka na sale mission moko mena moni tale bela ba réponse tina nzele komi paka soki tozwi yo zokanela paka est-ce que paka bakanela ke betanga bomanga soko bominga te atoza maître ya paquet na otuto na bomo na otuto na car pe na fo patango zo ko beta zalab na préparé pour nga pe na beta te ngai kudu ba ozate nga makambo wana te pour nga naza institution naza na ba maître partout naza na batu partout naza na ba petit partout yo interdire nga ko kota mboka plus nga na ko créer crime partout na batu a famille na ona ko kabola bango naza pe na $100 tikabo naza pe na 200 ezongi naza na en plus na pembe na prêtre confiance ezongi muta tezokota omote ke yo pe bako katopota po nzalo eza na capitale na cha 200 baluko koya te faire ngo pa pesa ko loko te bozo beta te bozo voyager bien te bozo lia bien te boduka non stabilité ya groupe bo na ba guerre te o kanela paka na motiver bino kutu na pesi bino date na zamu to ko féliciter il faut bo pesa ngata prime pour date bimi kaka po na critique nanga date bimi mais oui date bimi po nanga ote batu musubu benganga ote yo il faut taquer Fali otake ngai naza camarade ya Fali ngai naza camarade ya Fere ngai naza camarade ya batu wana tout mais protection mageni ya nanga ezaka ka prêtre soko ye olingo kota place prêtre telemi ngai na koya ezate pona ko sa eso baje eza pona expliquer yo comprendre soko comprendre te fungola no guerre neti sele yo tokutanaki na ye pa Frank Stemai émission wana eluki makambo ntongo nga nasala yango ye nda remplaçaki nga
amona pe nde nazalaki bilamba na chinois na oyo Dani Shandu atindelaka ye aza na mbongo akosombelamba elamba ezokute biso tu toyebi Dani Shandu moto atindaka kalite ya bien nde atindelaka mpesi Dani Shandu aza mwana na nga manini ngai ti bango tu bazokota ti bango tu bakotaka epa Dani Shandu bapesaka confiance te bazalaka bato ya babeni ngombo bato ba Nixon nga nde natalaka te Dani Shandu na ye na memi la team nakomopese bato nakomopese makambo lelo oyo moto aleki Dani Shandu aza te na kude na tout na budget bato tu wana bakoya esila ekomaka katindi moke grimace ebele na TV grimace ebele bacaméra plus ndenge ba 13 ba Pro Max ekota elamba te umeli engengisi kaka omoni soki atg neti yeseleo nakangi kaka boutique epa Dani Shandu na ben politesse wana na biloko na mabe akimaki te nga na gare kutu mwa marke ma ya na taxi pe na sepelaki na cameraman nango luele faux taxi nano ya mabe akuti nga libanda koti mbangu range akozwa wapi adefaka seke ya confrère ne ya bovan abotolaka ngo pe pamba soki baswa ya kosenga te range yango kozwa ngo wapi azoya kobeta TV opaka bengaki fere oui nabingaki na tester soki si réellement nde balobaka baza na mbongo nalakisi lupango moko na oteka na ipene namoni akoki nete eza affaire ya mbongo eza copie mais natindeli o photo regardez cette parcelle je suis en train de vendre ça natindeli pe yesele yo opaka katelanga ndambo 32 000 mais ti lelo ata prise de contact kaka bandana oka 32 000 wana ozomona bacomédie nga nazosala lupango na nga nazoteka nadakisi okoki pete yongo zongo lokola subasima ndenge ozoloba aya na TV aya koprofite opaka nabengaki mpo somba eske osombaki ifalaki kuta osomba mpo domine nga osombi te ozoya mpe koloboli oyoka ta soni yokenda mpe na je wana okoki nanu ta kosomba te yo oyebi basele oyo bazosala maseki ya sele oyo oyebi bien ke nga ti tookoda na bandako beta bato na sila te ya oya okutana na nga na kwe moko boye lokola bamankemano ekomoleka te bango bakokende ofunda nga me nga nakofunda te bango bakotindela nga bametre me nga nakotinda bametre te nga moko nakoya ekasi omoni différence na nga na bango yo ozoluka maître me nga moko naza déjà prêt kende kokutana no sede obo ata na banda lozwi yango ya litama nakobanga te toza baniveau moko soki obengi colonel mosusu mpe akobenga en plus na instant oyo bino boza soki bato ya ba-PDC soki nini biso bato ya IDPS ozomona différence eza normal eyebana nango toza bato ya pouvoir te bango nde fo babomaka moto ezalaka na nyonso miziki makofi te wapi ebeto ata Denis Lesi akomolekisa bikotakota aza na problème sérieux ifo aloka baavocat aloka baavocat asangisa nao na basavant mpo tampo elongwa ozwi nanu te azolika oyo namoni na bafoto te eke kograve ndeti eke kograve ameka te retour nango ezalaka mabe akesila okopesa nga raison ye eza lokola kake me ya ye eyaka na mopepe ya mopepe eza punition spirituelle donnée par DSL moto akokolongola eloko nzambe apini oui nzambe mpe frappe tout na bakoin to alingi mpo nzoto eza na possession ne ye nda créa nzoto atali kaka na déforme type oyo na mabe to asali alie mbongo ya lokuta na nga
atei bato na lokuta na nga mpo nalakisa bango ke nzambe basakanaka nete visage te yango nde kasi te place vraiment moto ezolakisaka okomi ngando tokomi nini visage azoloba mpe nayebisaki bino bobeta tondire ye azosala bablage wana bato utobatu te l'écran prophétique awapi botika bacomédie ko akomona est-ce que mpo na nini amonaka te ke akokóma na batampon pour se prévenir mpo na nini te amonaka te ke na futur na écran prophétique n'est que moi Denis si je serais sacrifié par des tampons comme un crocodile un jour pour Amétika baje wana azosala ayaki na hotel epa petit na nga kinia aye kosenga alati kutu bilamba moko bimisa déjà bana te côté forme te yo ndo okanisi mais ntongo tozalaki ne ya 10 heures abongamaki bien te presa mbongo aya kosenga mais tozalaki na ye azwi kutu $300 bato oyo nakesaela bino ordre de mission libela tobol mais nga nakosaka te abima wa ye biso bato topesaki ye ide asala nzembo c'est nous na kinia na hotel biso bato toyebise okoko bimisa nzembo boye eza ide ne moko te te na ye na matière te kinia aza patron soki okimi ozangi mbongo okimi ozangi mbongo ye azolia mbongo ne yo okima ndene kinia c'est un millionnaire soki okimi millionnaire orate nini l'argent bongo loko ni ebendaka ekini ayebi ete mbongo mais biso tokatondire biso tobetaka mbata nzoka kutu bainstructeur ya mbata nde eza badenidesi wana nzambe ya mbata ya dernier de niveau mpo bilambo namonelaka ye nango na ndenge namonake mpe akoka obima bongo te aboyaki korate ta 600 wana mbango abimelaki ti aye na monopole oyo nayebai na madame la ministre akiti soki nabengi bopia kaka 300 na kobemisela bino ordre de mission biloko oyo ya leta ezalaka gratuit mais faut landela Denis mambo oloba olandela efoto wana plateau na ye boinvitaka biso na plateau boinvitaka biso na plateau nga na mesale te akokima place akosila place akosila place mpe akocomprendre ke mekatone tout erefese esili yango wana ntango yo oloba mambo oyaka yo mobimba tomonaki mpe image moko ya mpaka ya ngola elo ni elekaki entre wata na fabrigas eloko nini ekoki bafani nini baza te agressivité mais la time ezalaka bongo te la time eza sangi kenti oyebi sangi kenti eza nini makila ya moto soki olingi omeka bongama eza 12 te wana eza vie réelle vie réelle ezalaka na 12 te soko se soumettre opesi mbote omonaka la poule kazalaka na problème no te aopesa mbote soki olingi olakisa motu makasi omoni kutu ye azokipe oyo te azokende ne mais équipe ndenge présidence etambolaka ezalaka bongo te bajipo asuka wana nde esalaka mosala président déjà komi nene hotel afandi mais jipo asuka etiki solo ekendaka bongo Charlie Mpaka tokomi na suka boni Afrique du Sud eleki nde nasepeli bon Afrique du Sud ezalaki kaka po tobongama tosepelisa bana mboka mais batutu oyo totie badate biso tu bon oyo to ezolobama elobama biso toyebi ke stade eza réussite par rapport ya carrière ya artiste par rapport ya badisque ya artiste par rapport à tout namona bavie na biso mopa oyo babeta tomona ndenge king kester mpe afungola tomona mais na bastade tout oyo ebeta stade eleki ya la pulga eza te mpo tomona tout bastade to ebeta esukaka na bablage mbula ebeti drum etikali
bato bakomoyemba bazobwaka koyimbi ko na monoko mais awa lumière na son moto azwi temps ya kobina rumba na VIP moto azwi temps ya kokanga bafoto moto azwi temps ya komona podium na stade ndenge nini embellir ekomi embellir na couleur vie musicale structure makambo nyonso tu esengaka miziki moto akopusa na pembeni ya timu wata na la pulga aza te yango moni mwana mai na biso dikap merci fozonga po berere ebele bafai ebele ezalaki podium mutakala ayemba te na bastructure bato tu baconseiller bayebisi eke il faut zonga po makambo wata asali yo osali yango te omemeli biso bato ebimai lokola campagne politique kolekisaka ya message mais nzoka bato bayaki mpo na message te bato bayaki mpo na miziki basepela bayemba mais miziki ebetami te makambo ebetami te mais oui bato bayaki koleka oyo biso ndenge ya lobi ndenge bato bazoloba mais makambo oyo biso tu toyelaki na stade biso nde tosali yango ye lokola asalaki yango te ameka kokitisa esprit ameka mpe kobenda bato na esprit mpo bafai na bango eleki ya biso biso bato na biso subasime eza ndenge ozoloba bakangami na mbula o raison mais oui eza raison moko capital banzete ekoyaki te totambola tobalade caméra bandako edindaki te oyo edindaki mais c'est la raison bato njili baye te bato masina baye te bato yango moni vida moke wana mais topesi bino date oyo eza déjà annoncé avant tobeti stade na 2 mois ezala te aussi longtemps bawarion tu boyebaka bokoya devant biso te bino déjà bochangea date bochangea date 2017 boyaka bomatisi bapano ça coûte mais stade emeli bino match annulé ezalaka 3 points directement banilaka po biso ozalaki na guerre na bango te po bato wana mosusu baza te bati kodistraire biso distraction na bango ekoki koya kotinda balongwe balinga balinga te le temps oyo topesa bino ekoki botika distraction biso tozwa trophée oyo facilement po toza na tactique de jeu toza na tactique de jeu balongwa déjà balongwa yoka na bon na beta carré moko monaka balongwa beta carré nalobaki chevi bango bacomprendre ti na chevi te moto aza encastré azalaka na championnat te akoki mpe kokima te ata course yango eza yo oza na kasho ta nini yo okoya kosala makambo mosusu omoni ta oyo alongwai na course yango wana biso tokontinue bagare yo obimi oyebi nano mbangu bato bazokimela te zala spectateur tala nanu match ndenge ezobetama kozala presse te bakosa yo te bazokose trop oui baza abongama bien alanda ja lelo ya tv te toyebani bien toyebani sele yo akosa ye te na ye na sele yo batala nanu match ndenge ezobetama batala fali na wata mais nani azwa nini yo mais te po fali azoloba yenda aza na trophée sikoyo tolobaki te fere oza wenge eza lokuta meka nanu kolakisa eke aza na trophée te osali bazizanike ebele ere ma osere mosusu kutu bokomi ta boye mozokoka kaka kodouble ta te tobi or lokolo oza mwana ndako totikelo kaka temps mais biso toya mais ekomi na batutu bavote na bapapa na bamama balobi que le dernier fils doit relever ce défi c'est pas notre problème baene nde bato bapesi biso avalo wana bozwa drone boya nango mais distraction ne ezolinga emema biso ndenge atika biso na okimia atika biso kimia te lokola deja biso tozotalaki vrai te lokola deja bopesi drone aux yeux du monde bamoni ke bopesi nini pouvoir bapesi yango na kuku te bapesi yango na mokili
La première des choses, yango induire batunaire. Bozo tala format bozuili makambote. Makambote quoi ba pesi bino. Na mokile tali ke ba yaya wana basali nini ba pesaki. Tika biso to bunda. Et kozala pe kaka pona fierté na yo. Défi oyo kokai ko relever te. Wata relever. Soki ndeko no relevango, eza kaka fierté na yo. Mutu moko bako bundise 3 personnes te. Longwa na course oyo zela to traité yo cheville. Cheville eza lokola ba souci wazaki na wana kasho ba retard ba makambo wana tu ezo pesa décalage ya guerre. Omoni Syrie ba pema po batalia trop ba américain ba bundisi bango ba israélien ba nani ba bito pema même maye pa ko sa bongo abonga manana. Charlie Pakalingomba, merci to comme la personne asuka. Ba salutation na banani. Omoni le monsieur la kelengi boye yaka pona obwaka batu te. Ouais, te matate de 3. Po boaki déjà ba kini ya ba bimia wa. Te kaka batu kaka mbongo ti ya moko kaka na tourner na bango. Déjà na ndenga maele. Osali un peu kitoko. Asi agito ebi eti. Moto aza na pouvoir na makambo na ba jeune tout ba renyaka ba melaka mwa kopo na ville. A postuler. Azo postuler te, yeta ko sans ko postuler. Azo solola. OK. Oko sa les campagnes te mais azo solola. Bon on est bien. Alingi to lela. OK. Alingi to ya na jalelo. OK. Asi agito. OK. 3 niveaux pour na mwana moko, 3 niveaux pour na mwana moko. To ala na 3 ba na 3 étages. Tikabo. Ba bâtiment, ezate ke ba niveau boete. Ba bâtiment ya 3 niveaux. OK. Asi agito. D'accord, tu n'as pas photo. Siko ba prix na on a yebi, on a testé ki ba toana ba. Zoka ba na ngote. Mituka pe yara. Maman, tika. Makambo mituka ne zaki tango mwa crise ezalaki. Elingaki bomanga pe makambo mituka wana nzambe. Kozanga la team eza passe. OK kitambo ka etekami te. Ozongi. Kia lobi ote na luluka ote. Nzambe. Ya paroquet. Yango omoni baseleo azui ascenseur po wata pesa ke ascenseur. Wata pesa ka ascenseur. Seleo yaki awa mbao. Wata pesa ascenseur a kotisele batu batendai. OK. A foutele ba clip. Azui ba force bambata a côté ba studio. Aketonga. Kotonga motu ezaka na ndenga mabete. Tongo tongi. Yo peza na mekato na vitesse motu nanga boma. Ezaka na ndenga gloire. Yo ngo fungola ngo guerre. OK. Omoni. Ndoka yo no tongaki. Babi tonga ka ndenge pa tonga ka fere mukuse akabaka te. Ba fere wana dynastie kutu na ko bomango. Vomie kutu bill. Aza direct. Ouais. Azola kisa oyo eza katine. C'est ça. Maintenant moto ozana ye ozo kantondire protection. OK. Fere so yebi sele ondenga bomako. Ndenge kutu azolinga makambo ne simba te. Tikabo. Na CC. Ba image azo peso eza yango te. Webi ka fere akoza la bien na Bill Clinton. Ouais. Po bazala bien. Po wera banda opesa bango de nzela. Ouais. Alingaka sele ote. Parce que wana bilela lela. Tikaboy. Ya mabe. Tongo bimana bibishi Bercy wera buka epeka. Tikaboy. Oyo kasi o makambo alo ba ko refoulé o bazongisa awa. O ba olo ba ya ba o ba fraude ko to ezaka awa tongo ozela. Tongo ozela document ba filma ka e batinda. OK. Tongo mata na train. OK. Ba refoule mususu eza ba 12. Petit Robimana Bercy, ben ba bouquet vraiment. A longo pas Adolphe Mbango, azonga na print. Hôtel Mozara na kwa na bango. Pour ya ka récrit à Adolphe Dominguez. Na wenge za ka bongo. Moto ya ko zoeza Willy Bonja na Eric Nzengele. Adolphe atinda bango ba eti bazui c'est le chez bango. OK. Na Renault 25 Adolphe. Ba memi na palais. Au monde à kota c'est le kota wenge avant Bill Clinton. OK. Mais Bill nda zena makam. Bill nde azaki na caché ya Kaluji
Pour série wana kaluji nde makambo. Pour finika, pour wengezwa relance. Et ça passe pour voir wana soki ezate l'animation moyen tu vas sentir que ça wenge ezate. Omoni décalage ya Léona Bill et ya kika à partir à timbre. Si ma pe kota mbala mo. Yé premièrement ça récrit Adolphe. Adolphe ne bachaki est président tango maison mère et salami. Bande ko ya wera baobi olingo bandela baje. Baje oyo jiba dondelaki. Que président etikali Adolphe soko tikele baje ya kozala président. Ndenga linga rappelle okumo grâce à père. Bukaka déjà makambo ki président ta oyo. Au moins pèse ba buka Adolphe. OK. Po bato bacha wera poa eza ba vena bandundu bandre ki buta ba goda motemona ba jaki lunga biso to yebi réunion liboso wenge tangu maison mère Adolphe ba olinga basala nini rébellion. Adolphe Mutu abenda Didier Masela intoxiqué Masela. Weraye Adolphe atika na poto azui elamba mo ya milake wera lataka na fiche solola bien il passa les nini alatango azui Didier Masela atie na ba veste likolo affiche wera tika ngo bongo te tango wera ye kichasa na mouvement amoni affiche ye moi azali excité na brutalité wana to beta stade ezate bakiti esprit za la calme ba bengisi biso réunion na première et sur troisième ri pas Jackie Lunga biso tout ba la coste ba gazme bandi place au moni wera bimisa ba tutu énergie a gagner de la coste on a diminué on a zwaka mwana ana yolo azolo banani chez la pour bazaki timbre moko pour la coste peut produire Adolphe au moins ba tu Adolphe a recruté na bango mouvement abanda ko préparer pe na pistonnage nde siko ba timbisa wera kekeba Adolphe pe déjà dans ba produit ne ba Serge Mabia la yemba kana ma da petit delvo mutu ya Adolphe keba ada déjà une équipe moko oyo soka sali faut pas ada un animateur c'est Léo ada na la coste ada ténoriste ada na nani akoko bando diaboliser bato asima na filière sacré pe rébellion parce que wera bando gazer tout le monde a créé après ce que Adolphe moyen ningana ezate atali que cop né et timbeli bala c'est moyen raté succès ezate à sacrifier Adolphe. C'est Léo à sacrifier Adolphe. Wera petit nangana nani mabia la master nanga pe à sacrifier Adolphe. Moi pense Adolphe atika la ki moko. Mbala moko ba créer moto gashi. Ba bindo mbefo ya wana na contre cœur. Ezaka bongoti. Yaka na biloko moya batindi ka chakal po tango ya obandoluka mata mafuta. Eloko ebimise na porte yango wana. Tozana makambu o batu bazana tozana makambu o batu babeta la masolo bazana ngote yango soki oda porte parole ya faire oye oliolo bana paka makambo normal te fumer des chanvre oh babeta ndikana ozo finga ngana pato na bino première promotion ya ba instructeur na école totanga ko apprendre ko fumer chanvre eza ba patron na bino bango batu baza ba première promotion ba breveté ya chanvre bango nde tokota tozotanga na bango ba première promotion tant ozoya oza porte parole à faire oyo paka fumer des chambres tu insultes directement ton patron directement puisque aza collègue nanga tozobeta ne ndule tozoyekola babangi yango biso tout donc ndule ezalaka na mwa eloko est-ce que soubassement oyo zoloba eza ne ya chanvre bazangi na bango basubasi momoni eloko lekisi bango ta nyonso ya bitumba na l'autre là bakofinga ozo bazana subasima te boya kako o aza pede o aza boy asali boy o il faut nene o nini yazo kende bozana matière te azo distraire bino même mayango bango bazo continuer pakaye activer bino pakaye activer bino bozwi na date bobimisi bazwi na date wana mpona nga
Mais bien, tu vois ma vie. Et quand il faut féliciter, il faut foutre en gata couteau. Mais oui, mais malgré cette date, et donc ils ont payé ça kanda. Papa peki ça, ba travailleur na yo da frère nanga. Nga jamais na ya na télévision na finga. Que oh imbécile, que oh boy bougre, oh boy rien. Nga na zo ya kaka. Na lobby o na go loba mais eningisa mboka omonite batutu baye bokomo répondre bozwi pe sens bolamuki pe bozalaki na internet te na zongi sibino bozongi pe bakomi ozwa bino pe na sens bazobengo pe na chombo comme invité ah babaki ni bosala nanga soki nga te bozwa sens a boye lisusu tokomi na suka merci loleki na Kapage télévision talaka totikeli oyo émission mobimba bona minute belé bon nga kendaka bongo nga naza pe bango te l'équipe bien nyonso ezoleka bien angolais leki bien kala tro te awa bacontre eza epa CG ye nde moto ayebi ndenge nini aza na calendrier mobimba ya orchestre tokodenda toza kodenda tozotambola mpo orchestre eza actif bino mpe bobanda kotambola ntongo bozalaki baactif mais si vous tombez lembi bondima balobi te ke bokufi. Est-ce que avoir un cheville c'est un problème? C'est facile à être réparé atana boko kokozonga non. Zalande kimia cheville si la bien. Zongi pe il faut batala. Oroleka sous pas docteur atidé. Ce qui vraiment mon coup zongi na place nango. Po ba ko na cause Kapage. Bambote belé na Timambote Harmonie Ngenzi. Bambote belé na le patron de l'administration Ubenga Charlie Bambote na place Ozali Bambote belé na ba fonction moto pe la Bambote belé na Prince Bilamba Bambote belé et belé na Patrick Kalala Bambote na place Ozali Bambote na bino batutu bolingaka lingomba mpaka bambote belé na concert no Raissa bambote belé bambote belé na Ekiri Chombo bambote na bino place bozali bambote belé na Chris Etoko Trésor Toko na South Africa bambote no place bozali bambote ebele na Kapage na bino tu bolingaka Cynthia Kapage bomoni lingomba yo déjà makambo silamoni para lingomba te Adidas so nde kaka problème na bango miso zotala bien te yo mozo mona te ya sopana na sentir ya sopana en place ya kilelo Adidas so nyonso ekozonga mais na mona zo avouer ozomona te nga kunde na baboye concert no moko azwi ba image nyonso ya kala asangisi atie na internet mais eza propagande moko malamu soki moto asekwi biloko ne nyonso esaka nini esekwaka merci bambote na bino merci paka merci na baba na biso merci na hérité watana la team wata mobimba totikali tomonani prochainement na émission ya sika bye Kapage TV. Kapage TV.